Ko comparer les artistes mboka mbala moko na Blaise Bula qui artiste mboka l'équipe Blaise Bula to ke na ba Evre to ke na ba nini côté wana na CP la quitté tozina tinzembo tozina tivia na ngabogisi bompema nzembo na doléance est-ce que artiste mboka malgré bimisa ba nzembo belé est-ce que to comparer nzembo na doléance na ba nzembo nyonso artiste mboka bimisa neto va na kiti boye ngabana na intérêt ya kokotela mutu soki ba lekie na ba prouesse na intérêt wana vraiment ngabana tinda muta sala musique soki Blaise Bula sala ba réalisation de Bill Clinton te je suis désolé na terrain comparaison boye Blaise Bula n'a jamais fait des trucs énormes net artiste mboka jamais tanga pena lobat Bill Clinton a eu contrat liboso na bango nyonso no siko mutalika sona Bill na zo contrat liboso bundina na wenge Koffi Olomide est l'adversaire éternel ya wenge baza âge moko te ba génération moko te o to aza na compétition ba comparera bango soko lingo kota na comparaison te tika bimana makamba ba kasi biloko oyo Koffi amona biso to sala be mission terre à terre ya ngwana ndete comparer na baleki alelo Koffi aza na réseau total Bandeko Bobolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta ozamo bimba Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyonso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Oza mobimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Papa Chantini Ngobila koto politicien ameki stade na moni etondi bongo wenge place ba star basangani biso pe batoto soutenaka ba artiste faut to beta ba politicien fois deux à stade de Martiro gouverneur Chantini Ngobila auto ça faut to l'accès fois deux fois trois population motivation ezali ngaza fanatique ya wenge jamais ba kotelemsanga na artiste mboka en tout cas on compare ezaka idio gaga wa yebine makamute abandi yo mbuta yo ba kokso na artiste mboka c'est un idiot mtakoloba bo parce que na sala ka sous arte bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film na binito to matapana ye Laurent Sokoko abengaki po lobi to ngala bibisa ki de to loso to logoti mbonga Laurent 85 000 wa pesa bokechu
tokabula combien derile sa bibisi biso abandio na yo ozwa 10 yo abaye 10 ya yo badiri aboni boyo fandi ko mulego te waro ko mulekisa babor ya Laura sukuma kaka sukuma kodi ya Laura nangana peso message moko boye fondation moi mnyene kin vision OK ya mide ukeba mona puta poka ba ni ba yemba ba musicien wabi koda western te mu délégué à l'oreille ah merci Personne m'a pour dire, on est quel bien. Ailleurs, il y a bato elaki yango donc makambo ekende bien Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Mbote bandero bananzi ya filmu na filmu news, c'est votre humble serviteur Valdi Tamboué. En tout cas, toye biso toya raso makamo lobela ezali toujours na idéologie analyse wapi et ça ne sera mingi mbutalika suna ken piananga mona plateau mingi peto bakisara bon ndeko na biso aidor boko la melelo azate to ça bon na ken piananga mbutalika. Mais avant toute chose, avant de saluer bango, laissez-moi d'abord saluer maman Lisette Lokangeli Fokou, une femme pas comme les autres, la fondatrice à Cœur d'Or Torah. Pourquoi pas bande connaissance basangana bona kata restaurant yolo izona Dallas pas maréchal surveiller ça na bande go basangana bona kata Molenbeek na Bruxelles pas na biso boss plastique ebio na restaurant business class. Papa Firmin Mato ya mama Iget mulunga yolo bantika na ibisabino ke makamba rolobela eza vraiment ebelé à ressentir na on peut ça sommerté. Tira na saluer non ba invité nanga poto panzani oso na ekinango bonjour Ken Pena Magizembe. Ouais, bonjour Valdi. Bonjour prophète Emmanuel Dodi. Biso ba franchi to zelara le 16 juillet. Eza campagne ya munene oyo prophète Emmanuel Dodi vraiment resangisa batu, vraiment eza campagne moko ya ma sécurité ceux qui boza ba problème. Botinda ba famille vraiment boya ebele ko sala biso bien, vraiment ko sala biso bien. En tout cas merci, bonjour Mbutalika Sou. Ouais, bonjour Valdi, merci vraiment na Batunion soit branché, merci de Batunion soit abonné nos film news et puis na bosani pété abonné nyonso ya Mbutalika officiel né bozo s'abonner du jour au jour. Merci vraiment parce que bozo
bozo s'abonner moins belé na sali bena constat et puis na pesi ba bon après-midi na boss tangi Brice Lulendo le seul congolais ami de Bill Gates azolanda biso na maman Fefe Famzu na ndako na ye et puis ba travailleur nyonso ya groupe LTB na pesi ba mbote vraiment place boza ba Mélanie ba O'Brien bati service nyonso bati fluide en tout cas bozo ba mbote na bino na bosanité en tout cas Valdi ba œuvre malamu ba bosala on te faut lobela on toujours parce que lobela a fondation fondateur Hop Fondation NF donc Adam Nene Fashion fondation munene weza na kata Goma ba tongeli ba pigme banda ko en tout cas elo on est touché nga na mona na ko bomba on te fallait vraiment na lobela ngo ko tongela ba pigme banda ko ba vana na mona ba zamba banda tout mona ki ba geste monsieur salama era ba volcan to apprécier qui pourquoi pas ba autochtone ma pigme na biso en tout cas Nene Adam Nene de Queen of California na pesio ba mbota trop papi ngimbi pea na kati États-Unis na bosani ote ngimbi Manpower LLC et puis Gary Iwele Gia il est boss sans oublier pour terminer Jojo à l'Italia Calzature croisement Kalembelembe Mushi en tout cas soko ye wana mokoto donc Jojo à l'Italie en tout cas la tsara banakin d'habitude merci vraiment Valdi malobomboka yo en tout cas Jojo à l'Italie na pesio ba moté mais mon là c'est vraiment ba congolais na bilo ka qualité solo Italie na rata Kinshasa non Jojo à l'Italie te yeza à l'Italie biloko ne leki tala kena di marate non biloko ne leki à France mokoto te mais kuna kena podi biloko ne leki à France et leki à Belgique et leki à États-Unis et leki à partout pour qualité nde loko e kontaka qualité on ça dit mokoto maintenant ko Adwa merci Moutalika sur un micro. Ah merci beaucoup. Na bandana yo to kene vraiment boé. Toutes les informations au wapi ba te belé ba c'est là qui après réunification clan Wenge il fallait normalement tout le monde ba publicité au wapi conduire biso tin mo ko le 30 juin pour na kabala kata na concert. To beta vraiment selon moi karamu ki a mingi to solo ngona yo ngana ken to solo vraiment te ken a pesa ba raison mais lobby ken piana il m'a ouvertement mais à côté Makambango. Oh, quand quelqu'un de côté Makambango le demande bah publicité bandi. Oh, il y a concert le 30 juin. Les devant comme on a quelqu'un commentaire mouké. Pibe bandi. Mais oui, kasi bah oh bazo rêver. Bah oh bana qui diba. Bah oh la mouka va le 25. Oui mais pourquoi bah bazo rêver pour non bah mon événement mon nene a marqué on a été na Congo à part quand tout le monde a ba kasa veaka à part ba combat ba ali foreman événement oyo Valdi na ko saote eza pena événement moyo oningisa pena kin mobimba wana oboyo kaka to bato ba mona wana eza ba vent première publicité bandaka na noté eza bouche à l'oreille ouais siko publicité pena e bandi so ndenge publicité bandi parce que est tombé bien non, le 1er juin donc ils ont 30 jours il y a fonctionnement non 30 jours parce que bandi lelo donc Léo le 31 vers le 1er Léo le 1er bandi lelo donc le 1er jusqu'au 30 donc 30 jours parce que Léo to bando content de lingo lobake ya minene zoya batu ba en tout cas ngande na yokela ki communication à Madou Djabi il y aura vraiment une pub au Salaman nouté banda histoire na banda to kota na système Android te to loba histoire musique parce que avant ba internet ya na bakala tout le monde a fait ma pub sous ce salaman en boko yo kaya ba wenge oui bon ya ba wenge ka te net par exemple élection il y a ba commissaire du peuple ou ba série ba bo le ganzulama ba postilaka biso za na kisaso tout le monde a bena ndenge ba avion zo boka ba flyers qui ça mobimba il y a eu des trucs par exemple ba combat pe ba ali foreman et salaman ouais en tout cas mais na ndenge sko ya wenge lingo ke na makambu ba laki biso bongo et tozo croire maintenant tous là tout le monde mais en tout cas on a pressentir que bazana chance na taux il y a pourcentage bazana chance bazana taux moins à 60% de réussite donc déjà taux on est au lax et bah tu vas bien à volonté il y a assister il y a revivre ce événement bon na ndenge ba bombi OK ba coulisses répétition ba tu vas monater tout ça ils ont suspense donc ils ont la le même jour voilà donc ils ont bien et puis dans le système on va tirer un poster pour billet ça 5000 francs le billet c'est 5000 francs on a mis une affiche
mais batie baassocié mpe braliment mais soki bakendaki na option oyo esalama mpe na baconcert ya bavi na biso kala ya bawera na bajibe ke babraliment bazwa mpena makambo bavante na maboko boye engo ezala plus mieux lisusu po 5000 wana oui eza nango mabe te mais tout le monde aza na accès ya 5000 te mais tout le monde aza na posa ya événement tout le monde akutanaka na chance akomela mwa bière na bar donc soki bake na système wana bakorécolte bato mwa mingi ke bazala exigeant na prix ya billet ke 5000 mbala moko parce que eza événement moko baosala d'abord plaisir mpona fête ya indépendance ya mboka et puis baosala yango cadeau na peuple donc il fallait quand même barevoir côté wana mpona nga 5000 namoni yango bake nango eza nango problème te c'est deux bières hein? Mais fallait keka na bandenge ya babière elingi kosala bien une fois ken balobela makambo na ndenge ya stade ya fali et puis namona mpe bavie na biso bajibe na bawera ta babeta bamartir na bango toviva mpe bamakambo yango donc fallait normalement bakende yango na ndenge wana et surtout baza dia na basponsor soki 3 donc normalement vraiment mais nayebi motivation etindi bango bongo te en tout cas merci à Mutalikasu ya plutôt pibe bandi ya concert à l'étrange joie bakulutu na yo levé Fangantama papa chéri souverain binadama bango tuwana ouais sali bien mais il faut que ba date au concert et betama eza le 30 juin eza jour ya indépendance ya mboka na biso eza ba le 30 juin ngapo na nga nazwa ngo neti seria Mobutu ndenge tozala fêter le 24 novembre et bandeli pena ya régime ya Mobutu donc ya Mobutu azoka pena pouvoir eza ba date moko boy oyo gouvernement atielaka population na mbongo po ba fêter ba date neti ba le 30 juin bongo siko ndenge to fêter kala na mboko oyo siko esala bien soki wenge peut-être gouvernement azwi mbongo oyo biso peuple il faut tofuta tokota kuna gouvernement azwi biso en charge afuteli biso mbongo wana biso toke kokota ofele tozwa te ya kosepela te na le 30 juin ya mbala moko impossible wenge esangisa biso ata gouvernement pesi mbongo gouvernement azwi braliment loué population esekata moi ensemble nalobaki na obanda makambo ya wenge nakotaki te comme artiste ya mboka alobaki batrahi nga sikoyo nakotisi sikoyo mutu donc na bando mpesa sikoyo baide sikoyo ya kofongola po stade wana nalobaki stade ezotonda papa Chantini Ngobila kutu politicien ameki stade anamoni etondi bongo wenge place bastar basangani gouverneur kutu atondisi bongo sikoyo wenge atondisa te tolakisa force tolakisa force parce que biso tosoutenaka baartiste tosoutenaka naso bapoliticien te ndenge bapoliticien bauti kotondisa biso mpe bato tosoutenaka baartiste fo tobeta bapoliticien fois 2 ya stade de martyr oyo gouverneur Chantini Ngobila il faut to l'accès fois 2 fois 3 population motivation ezali nga fanatique ya wenge fanatique ya wenge ya blague azongi te nazala fan ya wenge na mibenga teke na fan ya wenge te na bato aba fan ya wenge mais na musala tokosala musala ya kifani te tokosala musala poso tosali musala kifani to bandolo baka wenge ka ndeza likolo wenge ka ndeza likolo ide bimaki amadu jaba bibliaka ide yo za contre te na pesa raison na ngolobi na moni ndeko na biso trésor ayolo ba mutema mabeo bango bazana ngo contre jibe na wera na tala bato bazala kalinga na kende makamba wenge bango babimi bandoki na bi bon comme babimi bandoki ba déclasser bango ngamoko siko na e makamba wenge donc en tout cas président Fati déjà na si auto kende 4e année ngana senga année o ezala année pénale boso oyo population to yeba ke o regrouper biso tozo fêter le 30 je pense to fêter ngo kala moko impossible nga sali ba 18 ans na mona place to fêter le pena fête hote ya sala na ba triomphal na mona aka ba soda ba défilé kenga peuple bazoli nga place mo bo musique ezo beta na zo yo kapona le 30 juin na mona ngona nute kala
Ah, kalako. Siko. Raison. Mais Mouta, ok, Makambo, Ken Antoloba, tout le monde, il y a une décennie passée. Oh, wapi, tombe à suspendre le stade à Mazembe à Lubumbashi. Ouais. Il y a une réflexion. Tombe à Beta Cannes, Coupe d'Afrique, il y avait un club, la Ligue des Champions. Même au Beta Congo. Le président Moïse Katumbi Chapwe, Abaneko, Somba, bien Nyos, au Kafa Manego Cha, pour Batubako, Mazembe. Pour le moment, on a ça plein. L'équipe Moussouto habité, mais on a plein de stade. C'est une très bonne initiative émise par Ken Pianama Kizembe. Vali, tokatana nuka na mukuse. Mbongo bandeko na biso neti ya société ya Vodacom bafutaka l'État par mois. Soko yoki monta wana ekobeli so mutu. Mbongo yo Tigo Orange futaka par mois. Soko yoki monta nango okobela mutu. Tosika basopo natangi yango parce que yango eza ba société ototikala nango. Mbongo ba Bralima ba Bra Congo bafutaka par mois na gouvernement. Soki ba pesi yo ka boye obongi na vie. Est-ce que mboka na biso bako sacrifier te kaka mbongo ya moi moko kaka batieli biso peuple kaka to sepela nango mais oui c'est normal c'est normal to sepela nango batia pena masanga o pena population mona pour la première fois que biloko bonga mona ngo ba 20 ans passé batia masanga pena zana yoeka na kopo na yo melandengo lingisiko wenga zo beta musique ogama na esko na basoso ba mama pena ba volontaire ba lambi soso o batu balia na stade Ken pardon muda ko lobalote Ken yo ba gouvernement cha masanga mboka o biso to vivre la pétage to souffrir ou to péter bon que masanga voilà on dit tout autour à martyr voilà batu ça va battre Otala, on va sodo na gobo. Na wana ezala sikoyo kina wenge ifa beta nanu après 3 heures du temps de fête bani. Surtout la catastrophe batu bazate. Batu bagara bakwe kota ba pompe. Oh ya deri charger kuna. Oh charger les gars. Baro charger ya ba po. Boni po batu bakote la toilette. Ala jamu sachet. Quel diga ba mulu busuzu pa. Et on débordé. Encore to évoluer. Mais toi qui peux maloba ya Noël. Ya Noël à lobi boye mais Botalikasu. Bazo invité artiste nyonso ba leka bona kata oni 4x4. OK. A baxer au mona sukabi en tout cas ba osana honneur le jouant. C'est la Valdi. Nalingi ava tokende wana na conclure moi muke. Mbuta we ba stade moko fali abeta auto beta dernièrement na Cameroun. We ba kezalaki jour ya indépendance mboka na bango. L'État à Cameroun a payé sa population par population $30. Par personne. Par personne mboka mobimba $30. Ah frère. Bakendo fêter. Mais oui na yebisa okutu fali ayebaki ke eza fête indépendance na bango ba bulana ti batu ba yate. Mais surtout à 18h boye batu ba yo préféré ba yo fêter na stade ya fali stade au salaka plein boye na Cameroun. Donc artiste na biso kutu asali événement jour indépendance libanda ya mboka stade yana pe plein. Bongo biso siko po ba pesa biso pe moi Ken. C'est ma magie te. Donc écoute musique les 4 fallait obeta na kabinda samedi oyo. Donc samedi oyo fallait obeta na stade na kabinda. OK. Babe on festa et sidade les années yelo moi sidade. Au biso beto beta à l'époque général des fois pas beta on a beta ali solo na $70,000 na mona bato to ba ventirer. O loi petit. Na ebisio eza événement oyo. Donc état ya kabinda donc ville ya kabinda et ça la rappelle don de ça la rappelle population plaisir. Donc ya ngwana pe ba vivre parce que azo ke nego beta yango au mona plein moko kozala wana na ebisio dégâts et puis après wana obeta pe na soyo donc et ça bilo mo na ba payer belé ba sala yango ba tout plaisir même na Congo Brazza chaque le 15 août jour indépendance na bango pour ba sala système moko ba fêtango ville par ville soki touro ba fêtango par exemple na Matadi et tant bazo fêtango na Matadi ba bongsa banzela ba bongsa ba biloko tout mais infrastructure biloko to Matadi et comme visible et puis oye ane oye go yamona bakena na gisanto ane oye mona bakena na boende basala ande ngwana so tali bilan ya ba indépendance presque nyonso ba fêté depuis bazoa idée wana
la ville, c'est comme presque bien. Et puis, tant qu'on fête le 15 août, on a toujours cadeau pour le peuple. Il va être belé, il va être au fêlé, donc il va être bien. Franchement. Malouba et Noël Ndiama, nous invitons tous les artistes qui sont passés dans Wenge 4x4. Vous serez en honneur. En honneur. En honneur. François Andé, Tikinga Mouké, vraiment. Bon, et ça, événement, il y a Batonia, surtout à l'écran à Wenge 4x4. Moi, je pense à Wenge Sanet parce que tout le monde est déjà ensemble. Peut-être avec ça va Manda chante. Tu demandes ça déjà. Manda ça n'a pas projet déjà. Peut-être Marie-Paul. Marie-Paul. Ok, peut-être Mebouanga Père. Et Mebouanga est-ce qu'il y a? Et même moi, attends, on a combat Wenge Pessamana, on dirait. Non, Wenge Pessamara, ouais. Wenge Pessamara, ancienne formule, peut-être. Si on a Zolu Kandena Ebelo, comme absence à l'Impela, est-ce que de la patrie à RSA, les membres de Zolandaye, ou bien les autres qui sont nés ni Masolango, parce que de la forêt, on a besoin de tout le mais absence à l'Impela, tu sais, pourquoi absent jusqu'à maintenant? Normalement, ta communication, ta chargeur de communication, ma cambango, tu vas perception information, tu vas absence, c'est l'Impela. Ouais, bien sûr, tu es actif, malgré la raison, tu fais perception pourquoi, pas pour fan et bête, tout le monde va déplorer, tout le monde va commenter pourquoi à l'Impela, il était bon à côté on a dit que bon on a chance temps sur au sel la biso message on a pour et ça la biso qui tourne au sang on a des mouta soit ça il aura au baxa. En tout cas, on a fait contexte via le bel on a compris parce que et là réunir dans nos baronions sont des contrats au départ. Ouais. C'est un contrat qui lie tous les membres qui vont participer les jours J. Il y a tout le monde même passé au sangi la tante Mbagina Vincent. Alors Mbagina a expliqué qu'il bisonnera Yambaki appelle Amadou Djabi nanenge comme qui réalité. Nanenga signé qui contrat na yango yé. Fait absolument ouais avec plein d'amour dans mon thème. À quoi lancer message kazana bah moi na Wenge ni soit les gars na Wenge ko ya yé. Mais bah ouais au sala nini parce que babisou déjà bazan un contrat. Au moment où Bakoli Baninga Moussouba, donc na boy ko kota na ba détail. Na lobika contrat. Voilà, na lobika contrat. Donc les contrats li membre Wenge na maison wana mansa. Donc il ngolo baké o bakoya ba comme fraudeur to ba comme spectateur. Parce que c'est pas la vraie procédure ya robengi la bongo. Via bengi peut-être pour ça la plaisir mais na limite mutolo a donc Pérou Monda. Oh penake a beta pe de bandela winga beta pe baba en tout cas contribuer à mingi côté percussion la winge. En tout cas na yebité soki ndenge ba bengi batu ndenge wana donc Pérou na Monda goya. Batu lo ba vient absolument désiré. Ou synthétique clavériste wana. Ou kimaza wana ba Suisse. Na yebité so akoya na appel wana. Donc appel wana pues à valable Amadou Djabiga en famille dans ma mission. Si. Venapson sonné, il y a ça on a pour encadrer délégation au cours il y a projet tout haut parce que on va avoir tête il y a idéologie. Mais bon, denga benga qui na yebité on a dit c'est entre parenthèses na yebité a bengela qui batu na formule nini. Bon, faut que Mbappé contexte via côté là qui pour définir bien. So lobi likolo Oko bimape doki, oko bimape aux arguments, bablo moi marque. Mais est-il vrai que ba o baza valable na projet ça ba o ba signer contrat. O baza na contraté. On a eu que la bari koko mawa, ba Marie-Paul, ba Negomuso et belé parce que ils n'ont pas un contrat qui les lie avec Mansa Production. Donc baza na contraté ba na copté. Et surtout n'enge pub bandi je crois portes à fermer. Na ndibite ke mutumso akokota. Donc, on a dit peut-être avant pubé banda, porte les aïeux au moins au fond, au moins mouké. Mais dès que pubé bandi si go boy, il y a liste finale. Et ça déjà même pas de sponsor. Donc c'est que moi nako wele. Donc vous avez dit absence Marie-Paul Batedo et ça il peut battre sous moi faux hein. Pourtant ma bé absence à Marie-Paul et ça libi surtout faux. Ouais. Et ça libi surtout faux parce que ce qu'on tient en termes par exemple il y a un conflit. Entre eux, bango news presque bazaï na ba conflit. Sauf personne. Sauf Tali vena bien. À tout Marie-Paul, Azagi faisait partie aussi des conflits.
Mais son tel bien il y a quelques temps, à comment on l'a wingé en bien. Mais ils vont baquer na mon agité comment ba ko exclure. Bon, ils ont leur raison. On a coco ta habité ma administrateur té. On a décidé Marie-Paul azalaka administrateur té. Tant on peut corpo yé ba intéressé nan ba administrateur. Donc faut ta la pe ba biloko wana. Amadou Djabi pas ko briller mais tapé. Alors ça la décision na émo personnel té pour ça la plaisir na population. Il faut toujours azala en commun accord na ba administrateur. Ce qui corpo a des lekate Copé Gobemba. Parce que comme il y a comment décider dans le matin à podium. Quand on peut comment décider dans le bino. Bon il sala de Keba. Peut-être au arrose en amour et likambo. Mais quand vous souciez en amour et likambo, c'est ça difficile ça là. Il y a pas si y a complémentarité. Tant bon la complémentarité, ils n'auront pas si comme manzer ensemble. Parce qu'il faut que tous soient d'accord dans likambo. Pour apport il y a dictature ils auront bien parce que tu imposes. Mais dans la complémentarité, c'est l'opinion de tout et chacun. Donc, il y a un des pour Marie-Paul Bazala Rico. Parce que la fois passée, tout le monde a dit Rico, on a podium à papa chéri. Qu'est-ce qui manque que Jibene a fait la game tout le monde est bien pour Jean. Peut-être, accord ils ont lié Bango, ils ont permis de Jiba décider mon côté. Il y a un Rico qui a eu malheur, peut-être. Peut-être. Parce qu'il y a eu affronté. Merci beaucoup. Quel Pianama Kizembe, le monde va redémarrer le 30 juin avec 4x4, Maloba Papa Chéri, Jibem Piana. Quelle motivation! Avec mon kilipéra donc il y a Balouga, il y a Bandelama, le 30 juin. Ouais, au moment où il y a un événement, il faut que c'est le marketing, il faut que la parole bien, il faut que sans Olango. Il y a Papa Chéri et Moronenge déjà. Côté publicité, Papa Chéri a beaucoup raté, donc il défaté. Ah oui, donc il a raison parce que dans la minute on est à produit. Produit produit il y a Wenge Musique dans le nom de Wenge Musique à 4x4 tout terrain qui jouera le 30 juin. De à produit. Et Papa Chéri est bien en termes de marketing. Aza parmi donc on a Wenge. Et ça y est, un bon marketeur à Wenge. C'est depuis Wenge Banda. Tout le monde a une idéologie où tu as Hermo Pawera. Tout le monde a une motivation pour Papa Chéri à travers les dires. Banda na ba mulolo. So la ndiba interview, na ba interview ba sala na pauvre il vient absolument lunga mona bouté. Wa autotika biso avant départ na bango ya Europe ba ça qui ne bouger. Jibem tazo maloba ils a tellement lengique bazela bango na poto. Donc na ko lobara que Batu Misusu va comprendre que tant que vous avez un produit, il faut assurer, il faut avoir un propos qui va attirer. Jamais vous avez bon, tu vas le 30 juin, il faut toujours créer. Voilà. Valdomoni événement stade, les événements mounene, Batum Soupe Barosa à peine à doute. Est-ce que Bango Basangan, Ngana Osenga Pena Makambo événement, il faut qu'on étudie ma solo bien. Il faut passer à la carnaval 5 jours avant l'événement. Carnaval pena koto bakar pena ba fanfare ba nini ba moni pena car moko sikoyo et ba leader tout ya wenge ba telemi likolo na habité loni bon ça là oh ba boit que la population vraiment parce que carnaval pena ba tamboli Kinshasa mobimba ensemble ça là bien so la Caribou varieté au mona wera loba net likamwane ngwana et au bena mutema ne be la rabi ma jamboka pour maman ne venir mezoya c'est que tout est prévu déjà ils ont un programme. Ça là bien. Alors quel piana tom la lito la muki mon émission mo wapi ndeko na biso kutu na yo bogis mo pe mazaki bon récit bon comme invité à ça qui mo analyse mo comparative mo qui est entre Jésus de Nuance na kutu na biso Blaise Boula na été so landi mi hollandais loko. Bon na landi ngo mais côté mo na pesi vie na bogis moi faute muke na sens que moni ba Blaise Boula baza bato mo ba sali trop na musique na biso ya mboka bandeko na biso ba artiste ya mboka baza bato oyo baza neti bana ya ba Blaise Boula ko comparer lelo artiste ya mboka mbala moko na Blaise Boula ki artiste ya mboka leki Blaise Boula tokende na ba œuvre tokende na ba nini kote wana na sepela kite parce que Blaise Boula zali ya oyo auti na kati ya wenge musique BCBG 4x4 arrête de Pierre
yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Ba travailler trop ensemble. Moni na terre wana nyoso ba travailler wana. Bazoka tra ya kosala ba album te. Bazala kosala ba album na bango ensemble. Ko comparer na artiste mboka lelo eko permettre ezana tazo fongola ba ndeko na biso ba trésor kongola fongola bango les dossiers moko boye ya kozwaka sikoyo ndeko na biso artiste mboka net ya l'équipe JB à l'équipe Wera yango somo na vidéo pe ya trésor ya ki kobima après makamboka ya fait na biso bogisi parce que yo bogisi ozali mukolo faut la ça exemple. Est-ce que vous comparez des conabiso artistes mboka vous comparez na Blaise Bula de 1 comparaison basala ngoka te yo embaki banzembo yo oso yembi banzembo belenga na emba banzembo ki bakotala bino pe sur le plan intellectuel bakotala la Blaise Bula zana ingénieur na musique technique oso comprendre non mbuta zela na mbuta zela nanu na maele ya musique nanu to comparer Blaise Bula na artiste mboka te. Blaise Bula zana ingénieur. Ba Blaise Bula na nanu baza bato bakomaka pe banzembo. Donc nzembo moko ya Blaise Bula peut-être ekozala na kilo koleka msusu 50 chansons ya artiste mboka. Nzembo neti wa yembela Chéria Boy na bima Saint Valentin. Est-ce que tokolo ba Saint Valentin artiste mboka depuis banda carrière ayemba déjà nzembo ya kilomètre ya Saint Valentin ozo nzembo neti likala moto nzembo na tilelo succès fou à la mort siko vena ngai nde bogis faye barango na yemoko na no bogis abimisa nzembo neti doléance tozunati vena nga bogis bompema nzembo na doléance est-ce que artiste mboka malgré abimisa banzembo ebele est-ce que toko comparer nzembo na doléance na banzembo nyonso artiste mboka abimisa omona doléance eza nzembo ya mukolo oka egogo ya mukolo parce que doléance wana bogis soko zoyoka esala yo mwa mukusa moko na sia motema absence na yo papa soko zo banzembo wana ko lela nakoma koyenga pona ko luka yo ata na bandoto mona nakali susu te voilà nasina da soko zela na te soko nzembo ya bogis nzembo ya bogis nzembo ya bogis nzembo ya mawa sikoyo bogis nde loko sikoyo comprenaka te ke artiste on comparer eza impossible ko comparer na Blaise Bula parce que bino ba mikolo bobeti musique ya bigogo bobeti neti yo oyebisanga lelo ke artiste mboka na musique ya Congo na biso aleki amso ye moko bogisi mutalba bogisi oyebi banzembo combien o apesa papa wemba na wake up eza mama na album ya GTA nzembo dodo mpeleza oyebi ke nzembo bogisi soko landi wake up ana o mona pena ba wish amso eza banzembo bogisi apesa papa wemba siko na ebite ngana ko comparer génération ya ba vie wana te
na comparer on a baleki na bango babimi otalaka touche ya musique eza différent baleki ya lelo ba beta musique ya lokoso ala otala musique mobimba tala mabanga ebele neti Blaise Bula nzembo na Saint Valentin chéri nanga boy na bima omona pena nzembo ana pena mabanga ezo ya na pasi siko nzembo bongo okendo comparer yango na mutambi ata 10 chansons ya mabanga ebele non topesa bato respect tucheze za mabanga te tucheze osomona te nzembo yango etambusa moto tourne te mais Blaise Bula osentir ke eza na date moko etikaka neti date historique le 14 février oyo tofeta ya Saint Valentin zela mbuta se oyebaka le 14 février tokoma abenga yango Blaise Bula leo na Congo mobima tokoma abenga le 14 février tokoma abenga yango Blaise Bula mais oui Attends, merci Mbuta Likassou, ma question c'est de savoir est-ce que pouvons-nous faire une analyse comparative sur le plan musical? Il y a Ferrego Lana contre Blaise Bula. Pour Nini, en tout cas, tous autant. Ouais. Pour Nini, bande qu'on a vu sur internet, ba comparer Inos na fali. Très bien. Pour Nini, ngata on a vu ça position de tir, ba changa na hit parade, ya ba Zaiko, ba Madilu, ba Papa Wemba, parce que je peux rappeler. Zaiko il ça 77 x 7. Tous ala hit parade moko. Yo beti bango. Tena lo babo tena okende. Vena so ko faire na loi na marché. Tous ala hit parade moko. Jibem piana. Azaki na fait de l'amour. Hit parade moko. Madilu système azaki na lo. Papa Lutumba Simaro azaki na gratitude. Na ndembi na konyo kwa mao. Na ndembi vous en comprenez? De na koloba tous ala ki wana ba compara ki biso. Ken yo ne boza biaka na makama media. Mais ba ko comparer na Valdi. Pourquoi ba ko comparer? Parce que ça la métier moko. Et comparaison ko te sala ga bien pour ba yeba ke yo za biaka peta. Oh ya za bena mwana muke. Vous comprenez? De normalement comparaison est interdite. Ken comparaison est interdite. So ko lingi ba comparer ou te. Neti ngade na tika pena musique na déclarer na télé bo na tika art. Nga ba ko comparer en soute. Jamais ba ko télévision na artiste mboka. En tout cas on va comparer ngo ezaka idiot. Idiot gaga wa yebine makamute abandi yo mbuta yo. Yo ba ko kokson artiste mboka. C'est un idiot mutako lo babo parce que na sala ka sous art. Donc on kokson na falite, on comparer na héritier na tika. Batu nyonso lo Fombo Godé, les grands bassistes, le rôle comme leader à l'orchestre naïe. Bako comparer na Watananko, bako comparer na miel de son, bako comparer na Gezma Wete, bako comparer. Mais dire par exemple, pardon, s'il te plaît, on a comparaison. On a une comparaison. Avant que tu n'aies la cause, voilà, on est à malo. Ok, merci beaucoup. Merci Mbuta. Mbuta, comparaison est autorisée bien sûr, mais il faut que chaque génération est dans makambu nango. Génération ba vie na biso ya wenge herbaye, ba bandi ba succès na bango danger. Ba se comparer mbala mona ba papa mbateke toleki bango. Ba se comparer. Tozo mona ande kona zela eza bena kombakage. Eza bena kombakage. Toke maleme. Eza na batemba wenge bayemba 1 2 3 likolo toza likolo di ochetembe oboni bana lobela ngwe deni muzika. Mbuta kolo aya ko répondre ba petit balobaki trop Pepe kala répondre ba Mbuta omoni waneza teke ba petit ba ye bazo se comparer na ba vie na musique eza moi ba jeton moko boye ezui mais ya lelo comme comparaison moko boye ozo sentir pena ke ya impolitesse neti arolo bobi ba comparer fali na inosibi na ndenge est-ce que musique ya fali abeta na mokilo tu peux comparer un peu na musique à Inosa. Est-ce que la neba bien? Tu n'as pas ça c'est ça. Inosibi. Mbuta lelo inosibi. Soki tolandi na ndenge pena. Ba na kateke ba internet. OK. Ba comparer fali na Inos. OK. Mais ba tu na ça mitema. Comparaison. OK. Ba tu na ça mitema ba yebike
bar ya musique oyo fallait abetaka inonsi fallait aza likolo te comparaison te na bi bar botaka nasilisa pe bar ya musique oyo fallait si abeta badroit chemin baalbum ne ebele abeta bako compare na inonsi te inonsi bakomparaka ye na Gezi Mawete inonsi bakomparaka ye na Gezi Mawete bakompara bato kaka oyo baa niveau moko non mbuta. La musique va comparer tous les compétiteurs. Oh, toi, ça, la compétition. Va comparer à Bango. Ce qu'on a la comparaison, c'est Tika. Bimana makamba bas. Si biloko oyo confiance na rabiso to sara be mission terre à terre yanga na ndete comparer na baleki alelo. Confiance na réseau total. Attention. Mutasali sur 40 ya ba succès bimisa ba musique ndenge na ndenge. Tozo génération nyonso tozo comparer na profit. Komemanga na terrain na Buda. Komemanga na terrain na teke. Toza bien à respecter yo. OK bien. Confiance mide alinga kutu comparaison. Confiolo midali nga kutu comparaison makasi kolega ba biseto alinga kutu comparaison makasi ya bazala nga na compétition kola dente mpeka kota puto kola dente ana olanda na kente na tshelo ka le bat ya trésor congolo awa ozanga ba réponse ya kopé Blaise Boula ça censé ba comparer na artiste ambo il est censé oui c'est un artiste émissé congolais il a beta kitoko le qui a Blaise Boula que des alana nous poser tout soit naté tout soit naté en français la figure de style voilà tout n'a pas définir comparaison définir nos comparaison comparaison a deux types de comparaison voilà et les autres métaphore voilà métaphore elle va comparer mon loco mais sans tenir ba terme et comparaison voilà donc on lui parle ba internaute ba comparer Falina na Inos voilà lo bango te mais au moins na makambu ne ba memelango donc déjà comme comparaison que fallait ça qui ba poster yo na miso na yo mona te que ba comparer bon si y a une métaphore ba comprendre ninga ki mukolo mais terme proprement dit au pénétration sanctuaire ça le débat la comparaison elle-même il y a des figures de style voilà donc comparer en tenant compte des termes et comparaison par exemple comme Valdi est comme Kingandi voilà vous comprenez faire plus fort que Kingandi par exemple on a tout le temps lobby awa lobby faire Gola est très fort sur le plan musical que Club Blaise Boula. Voilà. C'est là où les bas blessent. Que musique est ce qui gagne rien battre. Valdi a défini une comparaison. Aux zongi si on a au pessingas ko raison que la musique on ne peut que comparer. Oui, n'a pas marque belé. En tout cas, il est faux. Au moment où on a besoin de compétition. Tant que ça la domaine moko, ba comparer bino kaka. Olinga te. Ce qui va comparer au Tika. Mais quel est le émission non Bibis album te ezali programme ya mutu énorme motivation Nana tika Blaise atika te ye wana zobeta na martyr ye wana ozale 30 jours atika te jamais soki nga na continent la musique mbele yoza s'il te plaît nalobaka pena jamais oui nalobaka pena jamais je ne ferai la musique jamais. C'est pas une proposition à 200 000 $. Jamais dans le lobby parce que Gary il est temps à proposer dans des festivals. Dans la zone bon. Il y a des analystes. Mais non, n'a pas raté au pototé. On a bilanda la nana ba suivisme. Pourquoi? Valdi, moi je suis un homme. Na tika musique na tika. Au comparé à la mutute. Parce que na tika. Soit na tika musique té. Déjà dans la Zambie. Oye bien mo. Si on a tiré la musique, mais les sigotos en state. Parce que je joue en haut. Donc, on a mis on a tika, on va comparer. Et ça peut être un musicien, mais super tika. Tout le monde va tirer tika. Bien qu'à René a pénaté. À Salaka, ma René a té. À Salaka, ma René a té. À Salaka. Oui, mais tu as encore un bébé sans dire que c'est René dans Bogo. D'accord, rappelez. Oui, mais période de pillage. Non, s'il te plaît. On a un lit à Bembo. Quand il fait ça, l'histoire a monté que les bientôt ça chroniqueur. Si on a l'accent. Au moment où pillage est ça, il y a Congo. Dans 91. Nzembo moko batu tout ba koma oye barakin période de démocratie.
Démocratie, yeah, 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 yeah. Ah, démocratie, yeah, 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 yeah. Ah, Nzembo de réunion. Ezra Tchara Congo, papa. Asala musique, asala œuvre. Chora Mbemba, tout temps que parmi votre réunion. Asala Mandundu. Tant que Bibi sa Mandundu, Ezra album, non? Mais Mandundu, vous devez yokana. Tchara Congo, pas ça la démocratie. Batuba yoka yango. Ken ne ma bena ye, alira ko gifler batutu. Mais Ken, détrompe-toi. Viens à Bisso Blaise à Rosépelaté. Viens à Bisso Blaise à Rosépelaté. Et maman. Même dans ma commentaire, tu vas au non, Mbama nango mais nga zunde chance yo kango lelo parce que nga fana ka militaire ba place ya nga fana bien ba ka militaire ya Mobutu. Ba ka no Nzembo ya bongo ya ba démocratie ba ko si pour la papa bino mbata pam. Ba ko tia na kashuda na zota yo kango. Kasi na yo kana ngango te. Nzembo ana na kan o soda moko ke o tia Nzembo bongo. Na ko embelo no Nzembo pardon Valdi. Chérie c'est le ngana lela kala. La 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 die mosika touti. Ah des baba Irenia c'est lui. Vous savez pas donc des week-end toti cannabis ko tia par exemple que o azamu kolo oyo boye boto kenan boye Valdi. Gouvernement zaonat. Patrick Mouya aza ministre non? Vient abiso intérieur aza ministre. Batu nyos bazana na gouvernement ba ministre. Bako comparer bango te. Na ba boulot na bango. S'il te plaît. Kasi na pese exemple pour ya lobby ba mikolo bako comparer bango na bana mikete. Mais Mbuta là bon ça la domaine moko on peut vous comparer. On peut que vous comparer. Zela Mbuta. Webi Ermo boye analyse ozolinga ko kende nango bien te. C'est comme si so banga ko loba ba vérité mobo. Omoni angle zo ke nango. Tito loba Blaise Boula Bill Clinton pa lekie. Tito loba Blaise Boula na héritier peut loba lekie parce que héritier c'est comme na deux albums. Ya marati. Est-ce que ngana za na intérêt awa. Neto va na kiti boye. Ngabina na intérêt. Ya ko kotela mutu soki ba lekie na ba prouesse. Na intérêt on a vraiment. Ngabina tinda muta sala musique. Ce qui Blaise Boula ça la réalisation de Bill Clinton. Je suis désolé. Noko yo mutoko sama mingi na ba escroc pe o mata bangomba ya mangengenge ona kosala ba jeune prière o nyonso ozwa likambo ya voyage ka se simba kate tala agence de voyage ya solo pe assure yango yo agence de voyage Orso Traveling awa bazali kosala musala kitoko pote ozwa visa na yo na pete nyonso kasi tunanga nini bazali kosala pe réservation ya ba hotel pe réservation ya billet na yo na bamboka lokola Chypre, Cuba, Albanie na 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo mobimba na niveau ya 2 fois te pe espace Schengen ya kosaka na kutu te okozwa visa na yo kitoko na mbongo mukie lekete penda ozwi visa na yo pe o voyager na kimia nyonso agence Orso Traveling ezwami na numéro 397 boulevard du 30 juin référence Kin Marché Expel Store na commune à Gombe en agence de voyage Orso Traveling bazali kosunga bato poto okende poto na pete nyonso po bato ya lokuta bakomi ebele non basupporter bagangi ngate mnatinda Blaise Boula sala musique. C'est que Bila leki Blaise Boula moi asalanga kutu ba bien na vie. S'il te plaît Ken. Oh comment que mabe. Ngana ligato sala ngo na mo na modération. S'il te plaît. Blaise Boula na wenge muzika. D'abord na sinalé na batu. Blaise Boula c'est un grand frère. Blaise Boula kutu na vie akabela ngambongo. Blaise Boula même na ba direction mobo. Mais est-ce qu'on a ba analyse? Ah tout ça là ce comparaison à terrain. Blaise Boula na wenge asala ba réalisation bien. Mais Blaise Boula na carrière solo, asala carrière de artiste en Bogate. S'il te plaît, Blaise Boula beta Zénith te. Oh bino nyos mobanga na mboko eza salle mythique. Artiste en Boga betango. En termes d'albums, artiste en Boga a plus de 6 albums, soit 5 albums à succès. Blaise Boula bibisa
pondération, oui, c'est ça le succès, oui. Mais ça le succès, le rôle là, s'il te plaît. Et ça le succès, le rôle là, premier album, s'il te plaît. 10 à 0. Ce qui est en termes de tournée visible. Artiste Mboka ça va tourner visible. Oh, tout le monde a mis sur moi. Viens à Blaise Boula, ça va tourner. Mais Mingue est invisible. Ok, merci. Akenda tourner na ba musicien na poto. Masala makamune moté. Yangana lingi kutu to me mangana terrain na po via za viena. On va makamba ki via zate. Na terrain comparaison boye Blaise Boula n'a jamais fait des trucs énormes net artiste Mboka. Jamais. Tanga pena lobat. Tanga pena lobat. Depuis na yeba artiste Mboka. Depuis na yeba artiste Mboka. Depuis na yeba artiste Mboka. Artiste Mboka beta na fête. Nzembo moko te beta na ba fête net chéria boina bi. Na ba mbuta. Tokazonga maboko wololo 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 wololo. Tu cheze. Azana nzembo oye beta na fête te na boîte te. Ozo comprendre? Oya ko bomisa bato na ba discussion. Yo lingaka yete. C'est là non, deuxièmement, Azoloba Blaise Boula sala ba tourner dans GT, artiste Mboka beta na basal. Nazo Blaise Boula beta na Afrique. Komona pe ba image Mbuta na kende te, nazo expliquer. Artiste Mboka kenda na Moscou. Salle y a 6000 personnes. Artiste Mboka kote 27 personnes. Babo relax sa image. 27 000 personnes. Kasi yo zo comme ça tourner, faut ça ba preuve que eza ba tourner mon réussite. Mais tout le monde a fallu eza réussite. Akenda beta Zenith. Zenith est beta à combien de places? Chezi go fali l'artiste Mboka waro bebinga. Nabi Zenith artiste Mboka kenda beta côté à combien de personnes? Artiste Mboka. Parce que soko boyi to côté même to kende tina recherche. Artiste Mboka ko ça pas même 700 personnes dans salle à Zenith. Non. Ah mbuta, on se mona s'il te plaît Ken, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. To respecter bato ba sala ma Mboka. To tcha ba différence pembeni. S'il te plaît. S'il te plaît, ngana na monate na compétition lelo. Bache Blaise Boula na fali. Bache artiste Mboka. Si ko so azaki fouteur bache na fali po ani. Parce que fallait ça en danger. Pourquoi ouata lelo makamne ba comparer na fali? Parce que mon na ka sala makamuno. Est-ce que est comparable? Oui. Et comparable parce que ba sala compétition. Azana terrain fallait en terrain. Et on doit les comparer. Si on a ndenge ni ko yeba ke o azali kolo makasi. En comparant non. Si vous comparez, vous voyez que oh yaya o leki. Vous voyez yaya na musala leki na musala ndenge. Baye bagaya na comparaison. Na ring baye bagaya yaya na makofi. Oh yo leki na makofi en les comparant sur les rings. C'est comme ça. Si tu compares, papa, au moins papa Lutumba Simaro. Koko sanateke po akomaki na âge avancé. On les comparait avec les Kofi Olomide. On les comparait. Tout tika bagé. Papa Wembara Kofi Olomide, tu vas faire la compétition à Mboko. On les comparait, mais Papa Wembara Moukola Kofi a 7 ans. Baza âge, s'il te plaît. Pepe Kale, Baza Yaya, mais Baron compare. Wenga boire la Pepe Kale. Bon, boire la Pepe Kale, ma boire la bavie. Toza Likolo dit, via Kani Moutema Kogi, t'as un album. Ba petit balobagi trop. Pourquoi? Parce que va comparer, on a terrain, on a bunda. Yo yaya bet mais analyse moto salana ken na loba yo yaya so liba respecter yo beta le ki bambata parce qu'il le gakanyo na kwa beti yo yam do yo waso ba na génération fallait te comparer na ba par injustice to sala ande clair te que fallait ça mutu to ko comparer na mutu te par rapport au pena ya kilo marambu fallait ça la ana artiste a comparé na été argument na yo argument na nga eza fallait abeti ba stade ebele na Afrique o artiste moko ya na ba artiste te comparer bango na fali o beti ata des stades azate siko monite ko za l'aise nego comparer fali na ba artiste to Congo monite ko za l'aise monite ko lobia kasi po to yeba ke fallait aza différent na ba ninga parce que beti truth ba comparer Intel basali nini basali boy oyebi mbala moke o aza d'avance o aza boy c'est comme ça non tant qu'on compare à Fali ozaki à l'aise comparer par artiste Mboka na ba oyo ko comparer aza mutu na artiste Mboka na comparer na ba tebele ba Bill Clinton bazana ba bina file bazali Bill Clinton na artiste Mboka pona yo
Bila leki musika. Oh, mais naza biso na génération oyo muta kotisa lelo batoko si ana ba français muta liboso za Bill Clinton. Mais mutu abandi banzembo ya français na mboko na génération na bango za Bill Clinton. Bill Clinton a eu contrat liboso na bango nyonso tu. Bill Clinton a sala orchestre liboso na bango nyonso tu. Afongola 5e génération. Siko o comparer nana. Siko tozonga. Bill Clinton a eu contrat liboso na bango nyonso no. Siko mutalika suna Bill. Na zo contrat liboso. Yo sana te génération likolo na bango. Toza biso nyonso ba artiste mi. Oyo bundina na wenge. Non, toza biso tout ba artiste congolais. Parce que wenge tant bazaki na terrain, ba na série 6, ba bisu pe série 7. Mais tant baza ko comparer ba na terrain, ba comparer ba na série 5. Kofi Olomide est l'adversaire éternel ya wenge. Baza âge mon côté ba génération mon côté. Je suis désolé. Mais yeba yango tant Kofi abeti Bercy. Wenge balinga ba pe ba longola challenge wama. Wera beti jiba beti. Tant Kofi abeta ba Olympia, ba wera bana ba jibe, ba sala effort jiba longola Olympia. Wana tout ba comparaison. Merci. Ba chiffre, ba exploit, ba tourner biloko tout. Merci en tout cas. Joël Salam binapesio. Merci. C'est bon. Joël Salam Blaise Boula, il faut te retenir le loco. Venez sur Blaise Boula à Salanzela. Le lo ba deuxiémiste mingi pe balandae. Tout le monde a ba mishka pa ba wata. Venez sur Blaise Boula à marka époque ya kosakanate na wenge musique. Mais tango a longwe wenge musique, ça sou ya wengete. A comme Blaise Boula carrière solo. Vient peut-être na ba motivation na ye, a de bagine ma musique on sa ma mususu. Mais yeba yango tango zaka na ring, il faut pas comparer ga yo. Donc via na biso, mais on est désolé, il fallait ga tout comparer. Mais na ba terme en réalisation boye, artiste aboka to yebi o asala, vient na biso Blaise Boula na carrière solo, to yebi o asala. Donc ngana côté la kutu mutute na pe ko na compte bureau mutute. Ngana lo ba propos na personnel. Na mbuta Obosani Blaise Boula mema ba artiste mais c'est tourner na poto. Oui, na lobby petit rien na kenda raté. Na lobby ngoken, na lobby awa ke vient na Blaise. A sala tourner na poto. Oui, ba généreuse ba tutu wana. Siko artiste mboka leke nani. Ba tutu wana. Oh, ngana lo ba ko lekate na lo ba comparaison. OK. Ba exploit fait. Artiste mboka zana. Asale belé. Asale belé petit le en actualité. Actualité artiste mboka zalara ya kotinda batu ba fingi batu. Ala dynastie na terrain pe zo beta. Mais ngalo bibo basali 5 ans actualité na bango bazala nango kaka ya kotinda batu ba finga fali nda actualité ba fandela ti. Actualité nini bazala nango. Yebisanga banzembo nini artiste mboka bimisi oyo za na terrain simbi actualité. Ah bon. Actualité beti sanga bango musique eza batindi soliste a fingi fali bazuma contrat et pas bato balinga fali te bakyo beta moi quelque wana to ebike en tout cas quand wana lukuta mabe to ebike défaut na bango ezalaka mingi injure wana vraiment lukuta mabe mais en termes de comparaison to ko comparer bato neti boy to ko comparer pas artiste mboka na Fali to ko comparer artiste mboka na Kofi to ko comparer artiste na bi to ko kiko comparer en comparant donc yeba so mutu na sala nini to ko comparer artiste mboka na Shora Bemba to ko comparer artiste mboka na Dudu Kibinda pas obeta ka musique to ko donc comparaison qui paraté. Merci Mouta. Comparaison qui paraté. En tout cas Mouta Ken penansi sana yo donc dans la to vide na so to vide na so mais lobby kulutu no denile sia sala ki mobange na campagne quoi na imikame na moni ba vidéo za ko pesi mbamba boy wana ba vidéo to boy non to so lango asala ki exploit mais na minute to matapa na ye Laurent Soko ko bengaki pour lobby to ngala bibisa ki de to lo so to logo timbonga Laurent 85,000 wa pesa bokechu to kabula combien derile sa bibisi miso abandio na yo zo 10 yo avec 10 ya yo didi ah boni boyo fandi ko le te waro ko leksa ba borne alobaki yo 10 15 alobaki yo 10 que de 5 ga 5 fia ko mo bela biso na imagination dans to logo timbongo te buta mbonga ya Laurent to liete na pesa ta vie na Louison mbata vie na nga piaka na ya Sokoko na liete te omoni te olobi ya mambo mbonga Laurent Sokoko bato bakabela biso ba tinda lisu te Deniles abegi vrai ou faux bonga bengi apesi sija mbongo abegi yo abegi nga alobi mbuta 16h te kutara pale siko na abule les abega ba tu papa ya Laurent
Sukuma kaka, sukuma kodi ya Laura. Merci vraiment. Viens les hommes battre à Serre Poli Lumumba, fait quoi Arafat. Angèle Boussoy. On a Gary ou le GIA, il est boss. Boss Robert Mukoka 277 bientôt na Sayo. Des fois honorable Dédé Moupa ça imprésent aux idées constructives. Clarisse Tangamouye Biboté Maguilène Antebe, Maman Evers Bell, José Konda G-Wave, un artiste qui monte, un artiste de la diaspora des fois. Ah, en tout cas, na juin on a à Tanzanie. Et puis boss Tanguy Brice Lulendo, Abida Naïm Savaldi, Ozagi trop méchant dans au Gena pas Kofi. Yozo Bata Barasi Baken, Zoga Yobo Laxake Zali. Naza trop sir na. Deni abegi biso to kene passe na deni abegi biso. Merci. Vous s'abonner sur ma suivante des Macron qui était derrière la caméra, merci à Bagné. Mouta. Nangana fait son message mon boy. Fondation moi mien Kin Vision. OK. Ya midi pour Keba. Moi na puta poka ba ni ba yemba ba musicien. Wabi Koda Western. Té, ma délégué à l'oreille. Ah! Merci. Ya Laura se va poco Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a On va te là qui a donc Maramboy qui me bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.